Allô, allô, bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend Ernia Sobozwami, c'est Noëlla TV. Nazo pesa bino bambote bisika nyo Sobozwami. Nzambe na lola habomba pe abate la biso la famille. J'espère que toza bien. Makasi. Balanja Noëlla TV, abonné à Noëlla TV. Ernia Sobozwa vidéo na biso s'il vous plaît la famille. To liker, to s'abonner, to partager, to aimer la famille s'il vous plaît. Et ko la biso bien makasi. La famille vraiment analyse na biso ya lelo ezali pasi pe mawanga vraiment na sala ka penza ba analyse oyo ya mwana mwasi oyo na kombo ya Jaël Choté parce que alobaka ba injure ebele na munoko na ye azalaka na ba frère te to comprenaka te ata balobi ke ozoluka visibilité epa ya mutu ozoluka quelque chose epa ya mutu ozoflattere ozosala po flattere mutu po aluka kopesa yo au bien ozosala nani ozosala neti les corbeaux et les renards ndenge abando senga mbuma na munoko les corbeaux vraiment tozo comprendre te Jaël Choté pourquoi alobaka ba injure boy est-ce que azalaka na ba famille o balandaka yi ou bien azalaka na ba famille te parce que abimisaka ba injure oui to boy te ke azolobela artiste na biso oyo atambolaka na mboka nyonso na drapeau ya mboka na biso azo défendre mboka na biso mais be injure tomonaka aigle tomonaka Fally Ipupa azalaka mutu moko ya kimia afingaka te mais comment fait-il aza na place moko azofana mutu oyo azali na respect mais azokumisa mutu aza na respect afingaka te mais ye azobimisaka kaka benjire na munoko na ye sans pudeur sans honte que non bato batalaka ngai bato batalaka nyonso oyo ngai nalobaka mpo na Fally Ipupa ezali bahomme responsable bamama bapapa bana mike batalaka ngai mais Jaël Choté azalaka na honte wana te vraiment abimisaka bainjure ebele bato balingaka aigle ebele bato balingaka Fally Ipupa franchement bopesaka mpe mwana mwasi oyo na nkombo ya Jaël Choté ata conseil alongola makambo ya kofinga na munoko benjire aza mama na bana mibale en plus aza na papa na mama alobaka soi-disant baza na vie ya bien bafanaka na nani na Afrique du Sud bamona pasi te siko mutu amona pasi te mutu oyo alukaka lipa te eske akoki ya kobimisa bainjure ya boye na public bandeko azoyoka mpe soni te ke non papa na nga mama na nga bakoki kotala mpe bavideo oyo nga nasalaka nafinga te naloba na nga kaka nasala analyse na nga kaka na défendre artiste na biso na ndenge ya bien sans mafinga akoki kosala yango te vraiment ata ozosala bongo ozodiembela ke nani artiste na biso Fally Ipupa amema yo na poto mais na ndenge wana te ozofinga boye ata nga mpe naza neti exemple naza artiste rango Fally Ipupa peut-être un jour mpe soki amemi na poto te okobalukela ye mpe okofinga ye parce que déjà monoko no ezomwana ezali monoko moko ezanga bafrein donc ezanga respect oza na respect ata moke te ozomitala te ke place boye nakoki koloba respect nakoki kobimisa bainjure te place boye nakoki kobimisa non donc mpo na ye nyonso ezokoya azokosala kaka comme Fally azalaki na moto akolobela ye bongo ta kokotela ye te donc ye nde aye mpo akotela Fally mais kokotela Fally yango na ndenge ya bien na ndenge ya bongo te bawario s'il vous plaît bopesa Jaël conseil ata mokie boyebisa ye ke adose mpo na makambo ya kofinga adose mpo ayeba ke Fally azali moto ya lokumu azali motu moko monde entier batalaka ye azali international balandaka ye bainjure batalaka ye moto oyo azolobela Fally baya kotala moto yango olobela ye azokotela ye mais abimisaka kaka bainjure na kati ya monoko afinga kaka mafinga oyo ezali ke ezali lourd okoki koloba na miso ya bato te na public te mais Jaël Choté azalaka alobaka yango donc sans pudeur donc sans honte abimisaka yango vraiment
bandeko tokokende tokosuka api ata balobi ke monde yango tozokende 21e siècle yango tozokende eza kobeba mais na boye te biso tozali babantu tozali baafricain tozalaka na mwa dignité na biso mwa respect na biso oyo nzambe apesa na kati na biso pe balakisa biso pe na bafamille na baboti na bapapa na bamama balakisa biso mwa respect ezalaka mais oyo tozomona susu oyo na monoko ya Jael Show en plus aza mama azalaka na mwa kilo na monoko mpona komisa benjire oyo ezomwana ke injire oyo ezali ya publike soki na bimisi yango nga moko nazo kitisa nga moko nazo bese donc moto akomona nga valeur na nga te mais non Jael Show mpona ye mafu donc nyonso wana tosala kaka po bamona kaka donc fali amema ye na poto comme moto azo défendre nga bien donc namema ye na poto non bongo te mama défendre artiste na biso na ndenga bien défendre artiste azalaka moto moko ya bien ata bato bazolinga ye te bato balobelaka ye bato baza contre ye boyebe mais eza na bato oyo balingaka Fally Ipupa eza na bato oyo balingaka miziki na ye eza na bato oyo batalaka bato bazo défendre ye mais o défendre artiste na biso na ndenge ya mafinga te po amona ke yo nde moto lingi ye makasi yo nde moto yebi ko défendre donc ozo défendre ye bien non Jael Show il faut arrêter. C'est pas bon oza mama en tout cas balanja Noela TV nazo tiela bino bavos na ye ndenge azoko finga vraiment benjire mpona biso vraiment na Noela TV totiaka bainjire to tolingaka yango te mais tozoko tia boyoka ndenge ndeko na biso Jael Show ndenge azoko finga benjire aza mama na bana mibale en plus akopesa bana ye wana éducation ndenge nini akoteya bana ye nini baparent na ye bakomona bongo est-ce que bamonaka ye mpe na kati ya misu boye mpe bazosola mpe bien en tout cas eza pasi ata balobi ke mboka na biso tokomi na pasi toza na souffrance moko tina suka ya mboka toluka ta lipa en tout cas na boyete luka lipa na ndenge ya bien na ndenge ya respect sala banalise na ndenge ya bien bato bakotala yo bato bakoyoka yo soki pe fali alinga mema na poto pe akomema yo me na ndenge akofinga te okanisi poto ngo d'abord ekoma eza facile eza nguba na lipa te kaka moto afanaka bongo po yo ye kaka quelques mois quelques jours oyo kolobela ye amonaka te ye azolobela nga bien namema ye na poto en attendant bamosusu bazalaka wana na ye tongo poko babandaka peut-être pe amema bango na poto te sikoyo yo nde oye kaka obandi kodéfendre ye olobi ke ngai nde na ye mosukisi ngai nde na kosukisa baoyo balekaka ngai nde nayebi koloba ngai nde nafingaka namelaka nde mabanga namelaka moto Jael Show mikitisa kitisa bakendaka mbangu boye te okoya kosimba moto oyo kosimba courant kende malembe Jael Show kende malembe poto ekokima te soko osala bongo mpo bameo na poto ekokima te ma sere kende nde calme ezande na respect ezande na bafrere na monoko en tout cas eza pasi mpe mawa bolimbisa balanda Noela TV soki boyoki benjire vraiment bolimbisa nasengi bino bolimbisi nazotia mpo boyoka vraiment ezali genre na biso te mais tozokotia aza mama mokolo aza mama mais benjire boyoka kaka pardon bolimbisa bozana tia la société. Au rapport, tu as quoi? Tu as une photo. J'ai un côté là. Vous avez un banana boduka. Ya. Boduka wapi? Ya nana. Na mele mbondo. Ya rojo mazana pe fideli. Bobi mana basi nyoso. Bafebe ne bakenda. Bino bokasika mochela nga photo. Abimana na boduka te na ibi bato roja bimana bango. Bamsupe to sola amie. Bamsupe bazali na click na nga. Na yebi na bato roja lala. Mais na kati ya palmarès wana monde boduka te. Usko ko efate bakam. Bonga na mo sa roger. Bongo ke tila nga na boduka mbanda na yo nga na mo sa roger. Ero nga mo mukewe ne mana pa roger. To roger. Utazama ndinde fata moko te ya mwedu nyozo za prembe. Ero nga mana pa roger. Utala ta slima zonga sima me ya roger kondo pa roger. Après bongo no observa le ressusciter comme mutu déjà laisser les morts derrière l'air mort. Tout ça va respecter tout ça. Tu peux faire photo roger, on a quel endroit?
ça passé. Mais qui n'est pas? Et puis, pour vos informations, informé, puis on a beaucoup de gens qui ont rejeté. Ils sont monté et s'imiter. Nana boduga aza mwasi avait dit balé dans pas qui n'est pas bimana ba ex né ni pas dit parce que ba ex né mais actuellement nana boduga aza madame Badiata so mukala nana ndimi so eso bino poani so bino aza mukala Laurent so mukala na subino na mukala muninga mwasi te asko ser nanga azala ser nanga aza ser nanga akozala ka ser nanga na ko défendre notre que comme ser nanga oza monde de bêtise bala tsaba tuzoba ate boyena ba mensonge na bino omoite ke simbite boyaki nano abimana parce que mabiala et malani kutu te utela edi Badiata botela nano parce que même dans les passés nana pena ko bima moi ça parce que mabiala babilo na bino et simbite en fait campagne de stabilisation et simbite nana boduka motema edi Badiata marié siko Laurent Tanas obana kindumba banda avant TV mapichuna osala kamara na li tiobo wana bosali tinyane nde sibwa sali pe asona masai publicité tiobo ki ya molonga ni nanga wana déjà ko sala ba vie on a publicité tiobo ki ngoyo ya molonga ni nanga ngala moi muke je me rappelle daga musuna non c'est bon la sala ko koma ba na ba ligne ka écriture tiobo ki ngoyo ya molonga ni nanga ba la sala ko koma ba na ba na ka écriture donc on matisse na crayon au kitisi après tu le dedans wana sikoyo déjà ya logo za ndumba dana wana umana batata mi bibo wana baramiki mi wana batati oyo su TV au BBC yoke na poto ya maele anya chaque ko luka nzambe te yo loga yo masoko salite masoko vivale ke mbembe na yo loga la famille pardon bolimbisa vraiment bolimbisa s'il vous plaît bolimbisa vraiment j'ai le chaud changer à ta moquée c'est pas bon j'ai le chaud moi si azalaka boyete moi c'est la kabe ingir boyete moi si abanga kaba ingir mon Dieu songa mbeli tene lilongo kwa songa mbeli mosa lidodo minu musika mutu kwa nyafala bende na virginité na uche masoko solo nyama mutu akabula mobile na mwana na mwashi mutu akabula zeke za destinité bato baboche ni bale ba fantomas ba yeba na kati est-ce que mutu aboyi azo mériter pe akolobela Fally Ipupa vraiment ata mokete azo mériter kolobela Fally Ipupa te azo mérité yango même pas ma béance azo mérité yango même pas hein? Bandeko balanja Noela TV est-ce que moto aboye vraiment azo mérité vraiment ko lobela Fally Ipupa moto aboye lokola jaile o azo ko loba na monoko azo ko pema te on dirait moto batie courant on dirait maille zo ko leka donc sans ba frère sans ko lemba moto azo ko loba on dirait diarrhée zo manakata monoko na ye franchement est-ce que azo mérité vraiment ko fanda ta pembe ni na Fally bandeko hein moto impoli boye sans manière na monoko na est-ce qu'azo mérité ata une minute ko faire pembe na Fally franchement ba wario botala nanu vraiment botala mwana mwaso azo mérité même pas kozala pembe na Fally Ipupa azo mérité yango même pas ata azo kotela Nana Buduga 8 boyite Nana Buduga mobile na ye asalaka na Fally Ipupa Nana Buduga azali pembe na Fally Ipupa donc cela veut dire asoka ko kotela Nana Buduga donc cela veut dire azo kotela Fally donc nyonso alobaka ngo ezali kaka pona Fally azo mérité même pas vraiment Fally botala nanu mwana mwaso azana manière azana respect ata moke azana ko banga même pas que non on a kokoloba te non ye pona ye oh non mon Dieu mon roi mais oza maman non j'ai le chaud comment moi ça lobaka boye hein nyonso ezani nango vraiment ezaka koyaka poto bandeko bozana tela bino bolande en tout cas c'est chaud mama e kuka moi
bimana batata mibibo bimana bana mikio bimana batati oye su TV o BBC yo kena poto ya maele anesha yo kuluka nzambe te yo lora yo masoko salite masoko vi valeur te mama na ngai nzambe bolimbisanga pardon papa mbalale na ba $5 bembe na selga moko vivite yo bolimbisanga pardon chel moko vivite yo mabele solo mabele koya mabele kena ma karamu mabele bale mabele fast mabele munene lali tout fina yo lora yo nani yaka Virginie na bosa nyote utoka songa sapato nyama utoka songa mbeli tele longo kwa songa mbeli mosa lidodo minu musika mutu kwa yafala pembe na Virginie na ukele masoko solo nyama utoka kuna mbela mwana na mama Béance pardon oyo eza makamba kosonio makamba koseka te vraiment mwana mwasi oyo est-ce que moto aboyi azo mérité pe akolobela famille azo mérité yango tata moke mama Béance azo mérité yango même pas star oyo ayebani vraiment est-ce que Joël na mafingo est-ce que azo mérité ata moke te kofingela fali bato vraiment insanité oyo nyonso azo mérité yango même pas kofana pembe na fali vraiment ozosepela na mafinga oyo donc pembeni na yo ozo mérité moto aboye oyo ya mafinga salite azala pembeni na yo kasi baobebisa carrière na yo ah mais oui carrière ezobebaka mpona bata baboye ko ebeba bafinga bato bafinga non boya azobimisa carrière ya artiste na biso bata boye ba Jaël oyo non aza motema be on dirait ayeba tindi ya kotinda azala pembeni na artiste po ayeba artiste asalaka nini ayeba pas sur pas amilakisaki alingi artiste après akokende akende kopesa information parce que muto azangi respect boneti mwana mwasi oyo Jaël mon Dieu, mon roi, ça, maman, c'est la honte, ça. Ça vraiment honte. Vraiment, elles ont mérité même pas minute afin de payer na artiste na biso monene o yamboka na biso ça la fière pour namboka na biso moi na moi so Jaël elles ont mérité même pas ta seconde afin de payer na artiste na biso. En tout cas, en tout cas, azo mérité te bandeko balanja Noela TV na kati yango parce que azo bimisa be injure moko bandeko nako continuer ko tia vidéo na yete ko tia vraiment azali impoli. En tout cas artiste na biso moto aboye Jaël oyo botinda ye musika azo mérité même pas ozali international ozali musicien na biso ozali moto ozopesa esengo na kati bandeko na biso ya bana na biso na miziki na ba fête nyonso balandaka yo respect ekosila à cause na mwana mwasi donc soki batali ndenge azoloba aza pembeni na yo bazomona neti kaka ke yo moto ozotinda ye parce que bakotala ye te bakotala nde yo soki bamoni ayokanga bafoto place moko na yo azomona bozali place moko artiste na biso bazomona kaka ke yo moto ozotinda ye non fu moto aboye vraiment botinda ye musika azala musika alobelaka yo musika nayebi te eloko ezosala boye po aya poto e po basombele lupangu e po bapese mbongo en tout cas tozoyeba te ataki mukalango balobi ke basalaki mukalango balobaki balingaka moto yango balobaki nasala boye na profiter po ngai apesa ngai eloko boye en tout cas na boye te non na boye te oza pe mwana mwasi oyebi pe te nango akosala yo mabe mais non yo mpona yo omona kaka fali ozokotela fali te ma sœur oza mwana mwasi non bongo te ata balobi ke balobaka moto azaki mokala ya moto akotelaka moto ti na niveau moko ti ya suka donc ozofinga bato kaka na gratuite nyonso donc ozofinga ozotala te ozobimisa ba injure ya oyo yo moko ozala ngo na kati ya nzoto na yo peut-être yo moko oza solo ozofinga bato wana ozotala ngo te ozofinga kaka mpona intere kaka bamona yo kaka ke non Jaël
azokotela artiste na biso Jaël alingi artiste na biso Jaël nde mote ezalaka bongo te ma sœur. Non. Mikitisa nzambe akotombola yo. Yo kanisa to sali bongo so ifali akale alobaki teke omeme na poto te oya te ate ozo finga ka batu bongo. Oya te mais soki alobi omema yo akomema yo. Bandeko. Bozala nde boye bana kini yango bozala ka boye. Na bangi mokili ezali pe mobali te yo mwana mwasi Jaël. Non. Soki omoni ko rata vi obi o rata oya poto. Non mais na bongo te poto oya na bongo te. Obi so lingo obi o réussir na vie, o réussir na ndenge wana ya benchirte. Lobela muninga, lobela artiste na biso ba mona ke no azo défendre artiste na biso na ndenge ya bien, mais na mandenga ma finga te. En tout cas, je suis désolée. Désolée même. En tout cas, ils ont respecté pour la biso ma maman, pour la biso basi. Non, ils ont respecté. Ils ont respecté. Vraiment, Jaël, mi kiti ça. En tout cas, mi kiti ça. Ko finga mutute pour na intérêt na yo obonga. Non. Ils ont masumo. Non. Sala musala na ndenga abie. Sala ki mukala na yo na ndenga abie. Bongo te. En tout cas, bongo so atanga nana penza nana ketchup na koko linga pete. Moi c'est aboy muto aboya ya kofana pemena mobile langa boy. Parce que un jour peso ki fallait asali eloko oyo linga kite okobaluka pe okofinga pe fali boy. Bozala ka boye. Bato nyonso ba finga ka bastistre na biso. Bazala ka ba oyo bazala ka pembe na bango. Ba o ba yebi place nyonso ba lia ka place ba lala ka place ba nyonso ba sala ka ba pa nyonso ezaka ka bino ba bobaleke la bastistre na biso bo finga ka. Ezali ba bino ba oyo ata donc bino kaka bato bosala ka makamba bo eza makamba soni ozo sa des soni ozo kitisa nde artiste na biso sa le savoir wana bazoko mona nyonso ke artiste mutation ko tinda yo or que eza ba sentiment na yo moko eza ba plaisir na yo moko ozo sala te ya bongo te. En tout cas la famille bolanda video na biso na bokebi nyonso vraiment bolanda na te vraiment mama lobane ka muke parce que eza ben sanité o ya lobby moyena te yango nyonso eza te parce que na Noela TV ezali ba responsable pe balanda kango bana mike batata ba mama balanda kana ko kotia ben sanité na ye wana zo sala ngote ki mukala na ye wana zo sala wana po ya poto. En tout cas na ko kotia yango nyonso te la famille vraiment. Bolanda vidéo na biso botia ba commentaire ya malamu sur Jaël Show oyo peut-être pas ko mona e ko changer ya tamuke parce que balobi biso ba mama congolais biso ba mama bato to memaka 9 mois to memaka éducation nyonso ezalaka na biso mais tozana droit ya ko finga ka boya kati ya public lokola mwana mwasi oyo. En tout cas soko bo pesi ba conseil ya malamu e ko sala bien bo like bo s'abonner bo partager bo aimer pe vidéo na biso e ko sala biso bien la famille ba commentaire ya malamu pona Jaël Show oyo. En tout cas aza vraiment na manière te azo zanga na maloba ko loba mais na ona lobby vraiment eza mawa pe eza pasi. Merci la famille nazo tika bino bye bye.